Bandundu, Limbuka, Bandundu, Lutondo, Bandundu, Kusalisana, encore, Bandundu, Limbuka, Bandundu, Lutondo, Bandundu, Kusalisana. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que Bissonion sont tous bien. Réunion à l'élo, les alliés, réunion moko spéciale parce que Toyambi ba membre oyo va rejoindre bureau na biso au tobengi comité exécutif ya les grands bandits. Ba membre wana boyebi baza bandeko na biso bazala na groupe munene. Na campagne na biso to salaki ke il faut élargir bureau na biso ya les grands bandits po to sala musala ya deuxième session bobo sanité que bandu na biso to kabola ngona deux sessions. Donc, tout ça la première session, tout ça la deuxième session, tout ça la grande retrouvaille en décembre. Alors, le col a tout ça un projet minene, il faut agrandir le bureau nabiso et comme minene. Objectif nabiso c'est atteindre 30 personnes dans le bureau pour tout ça musala pour accomplir ba besoin à bandu na objectif nabiso. Donc, lelo réunion lelo point liboso ezali to welcome bandeko nabiso. Oyo baye ko rejoindre bureau na biso ya les grands bandits. Déjà là, bazali 5. Comme effectif il y a 23. Totikali na 7 personnes oyo ba ko rejoindre bureau na biso pour to comme 30. Alors, bandeko nyonso na sengi to welcome bandeko na biso baye lelo na koleka na ko présenter bango bandeko soki boko telema to welcome bino na kati ya bandundo ezali voilà merci na bakei na bino tozali na toko banda oyo azali papa Claude Solongo ye a quoi assumer fonction ya deuxième conseiller na bandundu tozali na oalali mama Arlette ye ya mibale azali na social à côté na département social oaza pene na ye ezali mama Chantal Zolo à côté pene na département social oaza na simaku to renforcer département social boyebi que social eza musala munene musala makasi to renforcer yango pe to continuer ko renforcer yango jeune garçon na biso aza kuna mayele belé ye à côté na département ya culture patrimoine et tradition et patrimoine. Donc wana nano les 5 personnes auto renforcer baye ko renforcer bureau na biso parce que nous avons un effectif à 18 to kominango 23 objectif est ça mois prochain to kokisango 30 pour tout ça musala. Vous allez na premier vice-président, deuxième vice-président, na CGA, secrétaire général adjoint, na chargé de discipline, de tous allez à réunion na biso, toko banda, après toko so là-bas, na makamso sa réunion na biso. Voilà. Bonjour président Lorenzo. Ok, plaisir ya mingi ya koya entre na kati ya bandundu komona équipe ezali awa na meeting na disturb bino. Je m'excuse pour ça. Mais pourquoi Grand Bandundu? Objectif Nabino est nini? Est-ce que ça a été pour Mboka Libanda? Tout ça pour Matanga? Tout ça pour peut-être que ça là-bas entrée de Miki. Objectif, oui, Fanisi Bino peut-être créer Grand Bandundu. C'est un objectif à question de Liboso. Ok, merci à Liboso. Te remercier yo. Na kombo ya président pe na kombo ya bureau nyonso tofandi ya te remercier na sacrifice sali o surprendre biso en pleine réunion ya bureau ya comité exécutif oye ko bima merci pour na yango. Bon, l'objectif ya to salaki groupe ya bandundu eza ebele oyo pe o lobby eza l'un des objectifs. En fait soko tali penda bien histoire ya bandundu o mona ke Batabandundu penza on dirait sangana penza ti. Sikoyo idée ya que non, tozana mboka libanda, toko banda
yango tomonaki il faut tosangana sikoyo kosangana na ezalaki te kaka ke po tokutana mais tosangana po toprojete makanisi liboso ndenge nini biso moko nanu bosangani na biso ekozala utile mpo na biso mpe apport nini tokomema ngo na mboka na biso s'il le faut soki makanisi ou bien bamoyen ekomi ebele. Alors entraide mutuelle oui tosala yango c'est pourquoi omoni toza na département social soki matanga tokosalisa oui parce que ntango moto aza na pasi ndeko no aza na pasi ifo boassiste tosalaka yango mais en dehors ya baentraide mutuelle ya solidarité ya matanga moto aboti ya esengo feti mais toza na baprojet toplanifiaka héritage nini oyo biso tokotika na bana na biso oyo tokobota mpe libanda mpe na bambongo mike mike oyo tosangisaka tolingaka ekoma ebele tokotisa knowledge na bana bandundu oyo baza na kati ya association na biso ya baressortissant bandundu ya Afrique du Sud. Donc toza na baprojet mwa ebele totalaka mpe ndenge nini tokosala baactivité oyo bana bandundu mpe bako se retrouver. Totalaka mpe dans la mesure de possible soki toprojete mwa mosika ndenge nini mpe tokocréer activité na niveau ya province na biso mpe tobooste mpe na projet oyo bakonzi bazala nango tosala eloko moko boye ekosala mpe impact na province na biso bayebake bana bandundu oyo baza na diaspora précisément na Afrique du Sud basala acte boye nde yango bandundu ezozala mpe na mouvement na acte oyo tosalaki yana. Voilà en bref na koloba objectif toza nango yango wana. Merci. Deuxième question Zali, namonaki oyo epengelaki elo moko ete koleka il y a pas longtemps et pas ya Weranson à propos ya Soliban. Comment beaucoup gérer yango? C'est parce que ce que bimi pa Weranson nayebi ke ezalaka toujours na sous contexte ya parti politique moko ebotama. Est-ce que bozomona te ke ceux qui bosadere na Soliban wana boko comment directement ou bien indirectement lokola na kati ya parti politique? Bon, question na yo eza pertinente mais il faut yeba ke balobaka te ezalaka bongo biso bato bandundu toza mayele biso toza politique nanu soki tozosala tozokota na eloko moko boye eza na bapréalable il faut totanga biso association de ressortissants ya grand bandundu na Afrique du Sud toza politique toa appartenir na couleur politique moko te moto soki aza na baambition bien baopinion politique na ye eza ya ye privé na ndenge na ye ezo engagé association te. Alors association soki tolingi tosala partenariat na organisation moko boye soit ya bandundu bien mosusu il faut totanga déjà batexte oyo eko réunir biso na bango oyo tokosala partenariat na bango soki tomoni ke batexte oyo elingi ekotisa biso na politique oyo elingi emema biso obien elingi écarter biso na baobjectif na biso tokokota te. Mais soki batexte wana eza na intérêt ya grand bandundu ya biso bana bandundu eke tomoni ke eza nango makambo politique te makambo danger te intérêt ya bana bandundu eza na kati toza bureau c'est toute une machine tokoétudier batexte wana tokotala tosengage biso eloko nyonso oyo ezali ke bolingi bocontacte biso bocontacte boyeba ke tokotanga tokotala so eza bien te tokoloba na mosika non awa tokotya lokolo te. Voilà. Oui, monsieur vice-président, na kosoloni mwa mokie makambo ya Soliban ya solidarité bandundu et peut-être préoccupation oza nini mpona kati nango wana? Merci beaucoup Journaliste pour la question. La question malam. Soliban eza solidarité bandundu. Otolandaki na émission de konabiso mpangi na beta bandundu Weranson. Alobaki aza initiative nango. Alors eza idée malamu pour la retomber la province na biso bandundu. Biso tant que association de ressortissants du Grand Bandundu de l'Afrique du Sud, vous êtes disponible pour nous travailler en partenariat dans Soliban. Et nous, comme membre de Soliban. Donc, nous allons travailler en partenariat pour nous retomber la province de biso. Parce que Kolandaye, Baïda, Lobaki, et les autres tout en a idée pour projet biso zanako. Donc, nous avons ouvert, il y a collaborer na bango, ce qui nous a contact na bango ou nous a contact à président pour un échange et je crois que c'est un statut bon peut baser un statut donc pour na bandundu to tsango nyonso qui nous liboso pour province de qui etambola malamu bampangi nguzola tubaki mamosi na ndinga bwala betme wa
les associations en kaka association moshi campagne na betu wera son ke kuna na Kinshasa betu intéressé ça fait longtemps betu ba ressortissant bandundu betu vukanave betu mezo ba poste mingi na gouvernement betu ke tala na nima ve betu ke tala province na betu ve kanange tala bien province na betu ke la province la plus reculée à république sambu on dirait bambuta na beto ina govana na pouvoir bovan kidiba génération ya ina génération betu bikila bana na betu zolande bovanda éveillé kana boke na pouvoir ou bien na kisalu botala na nima na province na betu botala bankaka na bantu nyonso betu bika kuna bola ke tomaka na kutanga nzonkana bosala banzonkana mbote bola ke tomaka na banjila bosala banjila bien kana nge baka pouvoir nge influencer mpi banjila kokota na bwana beno yo permettre de bampangi ba autochtone bosala mouvement sa bwala kotoma alors ba association betke na mfunu na yo betke sepela ke bubu yeba na bandundu mebaka éveil mekota kati na bo mebaka responsabilité na kosala ba association bien que oke banda feti me kana betu fokisa yo takoma kima moshi ya nene na ba idée nyonso chaque association ke kuisa yo ta permettre nde ba idée na kotomisa province na betu komakisa province na betu alors félicitations na bo mais betke songa bonde betu mpia wana Afrique du Sud betke na association ya nene bampangi kele betke mingi bete tula mwa mbongo feti betke sosa appui ya nene bampangi na betu bambuta na ba génération na betu na baleki na ke na pouvoir bekingi la veka kan ntango akui sosa ba voix sans betu voter beno bekoma bamfumu yo yayi beno tala ba association betala bampangi na beno ba projet be soutenir yo parce que y a avantage ya province na betu ana message kukumila mwana bandundu nyonso place ange kelengeke pene ya mfumu tambwisa yo songa bamfumu bovanda dia kidiba ve betike na période vene bamfumu kovanda kidiba ye na période ya kotala province yo kuma mpi net ba province en kaka yo koyena tola voilà merci fondé premier vice-président question nange ezali tomoni bamembre basadere lisusu na kati ya comité exécutif critère nini obino bozozwa mpona kotia bato na etonga na place wana po tomoni bamembre ya bandundu baza ebele est-ce eza kaka mpona moto aloba ndinga bien to moto aleki baninga mosusu na mayele merci Figaro, le grand journaliste. Par rapport à critères exacts, on a une coupe à mener Batabandundu. Alors, Batabandundu na coupe à mener, tout ça plus de 300 quelques ans na 4 coupes à mener. Alors, ceux qui le lot modifié bureau exécutif, on peut se rendre là na coupe à mener. Donc, tu peux se rendre là na coupe à mener, sinon, tout ça na pour ça. Il y a quelques membres au Baroui qui sont sabicho na coupe na exécutif. Donc, la mélana au hasard disponible à la région de Bichon. Donc, voilà les critères. Les critères, ils ont aux Bandundu. Aux a fait le bienvenu. Bandundu. Kivuka. Bandundu. Lutongo. Bandundu. Kusalisana. Encore. Bandundu. Kivuka. Bandundu. Lutongo. Bandundu. Kusalisana. Voilà. Bonjour maman secrétaire, merci de l'opportunité de passer à la bino na katia bandundu. Na moni bino bo petit ba slogan awa wa lutondo tout ça na kango madame te posa monoko na ngate kimvuka tout ça. Mais pesa biso objectif ya grand bandundu ezali à partir de slogan to ezali o européen nga ya sika. Merci Mingi, vraiment merci. Monsieur le journaliste, mais je préfère que vous ayez yes, vas-y. Objectif na betu ya association en grand bandundu ana Cape Town no pila kaka betu ne kasuka otuba na slogan na betu yai ya ntetege kimvuka. Donc kimvuka betu ge
bonde dibota te disanga betu na sanga na betu disanga betu sala makambo nyonso ensemble sana kusentraider kukwenda na ntwala ya zole mpila betu metuba awa yo lutondo donc na kati na betu lutondo ge ngolo lutondo boge bonde mpila betu bana dingala abolingo donc betu bato abolingo betu vukana sana ku matisa kima na betu bana petit bolingo kati na betu et puis kusabisana. Donc dans tout ça, bete kudisabisana bete talana na bafeti bete baka bete na boala ya nganda na boala ya ntama bete bika bete mebika boala na bete kuna bete mekusa a bete mekuse retrouver en tant que bana ya bandundu bana place moche bete mevukana sana kusabisana et puis kutalana utondo tilingemba ge na kati na bete. Donc ina mulungu tu bana par na mona tant que secrétaire général adjoint yo ina matondo papa. Bonjour, merci na opportunité pour pesinga ya koya pana bino lelo to moni bino na kati ya Grand Bandundu. Pesinga ki ozali disciplinaire ozotia mbela na kati ya groupe. Osature nini eloko nini olingi omona ya sika na groupe ya Bandundu ono to mona tena ba groupe mususu. Bon, merci les grands journalistes Papa Figa. Merci na opportunité na nge ngame kuisa ja karakati ya Bandundu kubaga betu mwa bisusi misala mbote. Muke mutu ya Bandundu oyo nange mwana mwe s'exprimer na Kikongo. Vraiment question nange ke question moshi ya mbote. Munu jina munu lolo kimbina mugele disciplinaire ya le Grand Bandundu. Question nange mfutu na yo kelende. Grand Bandundu na ntama bo ba vukana be. Mais cesse biai betke to changer kusonga bana Bandundu nde makambu ya ntama nota vutuka diaga bubu be. Betke na mfumu betu vukana betu nyonso bana Bandundu samu na usala objectif moche. Objectif moche kenki kele kimvuka lutondo na kusadisana. Buvanda ve kaka kana makambu mebwa kwaku bayai kukwenda kwa betke na mfuna kimvuka. Alors kisalu na muna kati ya Bandundu ke kutula vraiment discipline. Discipline ke kimayai kana dikambu ya ngolo mebwa ifo betu tulo na ntoto. Betu baka masa betu tula na tia sambu tia usaranki yofwa. Makamu na betu bata Bandundu yokwenda na ntwala. Donc Papa Figa betu bana Bandundu betu na objectif mosi ya kukwenda na makabwa iti na ntwala ti ba nyonso ya bampangi nyonso takwisa bo kuta le Grand Bandundu yoge zingaka le Grand Bandundu ke vanda deja. Yoki mamulu songa ngena minute ai papa yo ina merci. Merci. Bana Bandundu bambote oza famille na pesi sango na mutu nyonso mwana nyonso Bandundu na kwa nyonso fandi biso to ana Cape Town Afrique du Sud tozo benga to sangana oyo nyonso yebike ngeza bangenge tubaki Kongo nge mwana Bandundu oyo eza ntango na biso tozosangana na tosangana te tosangani tozosangana totonga mboka na biso vraiment partout na kwa nyonso mimoni numéro ya association koleka contacter biso zala adhérer to sangana to lakisa bolingo to sungana étant que bana Bandundu l'union fait la force on a ngana lo bana bina ngwana mami cash kilo mboka toujours Bandundu ne tombera jamais en tout cas vraiment communiquer ezwa mutu nyonso pe zwango à cœur peu à considération. Merci beaucoup. Bonanga Maman Chantal Zolo na koti na Grand Bandundu social to sa musala to za moko to tilgoto parce que pour moi bandeko na ngai to musala ki ni malamu sili zia na mundu Mama Arlette mumekota l'exécutif na kusala kisago na région na Beta Bandundu muko na piese mingi na kukota na executif muko na piese nzambi kupesa munu ngolo musala isalu yai na ntima mosi muko na piese mingi. Ngai komo na ngai Claude Solongo kati ya groupe na biso ya Bandundu naza conseiller na côté conseiller mais pour na baksa impulsage na kati ya groupe na biso
place ozalaki mabe place ozalaki malamu tobongisa nasepeli vraiment na comité na biso groupe ya bande. Merci. Merci beaucoup papa journaliste. Nasepeli na ndenge oyo kozwa biso awa vraiment muno nzina na muno Pangi Charles na Kamanjiro muke financier adjoint na association ya ressortissant ya bana grand bande. Donc biza bambotende kisika ya bantu tulaka mbongo na bo ntima ke vandaka toujours ke bulabula. Alors ntima mubatu basamuna bana ya grand bande nyonso kende bevanda ntima pima bevanda assurer kile kifulu ya mbongo na beno kele bantu ya mbote ke pana samu kukengila yo. Donc bevanda na ntima ya tiave MP mwelomba na beno na kukamula ba ntima na kubana contribuer parce que développement ou avancement ya groupe na beto ou ya association na beto yoka kwena na ntwala kana ne beto ke contribuer kana ne beto na volonté ya kupesa nantama beke pesa yoke kota no nina ndeta sala disalu samu bit banda sadisana. Donc bevanda vraiment nantima na beno ya pima de bongo na beno ya beke tula na kati ya association ya grand bande qui est tellement sécurisé dans la moitié en botte parce que bande moisi ya série que pana et na kati ya kengela. Merci. Merci beaucoup monsieur Jésus Naro. Jina mimi Vincent Mukulu muke vice disciplinaire dans le grand bande. Ya yoke mouvement na beto na bande ya quelqu'un ils ont présenté Captain Mobimba. Ils ont rappelé Captain T. Ils ont affiché Mobimba. Ils ont grand bande. Ce bozo oyoki ke moi basai moi ligne yoto na bango na grand bande. Grand bande ils ont moko. Affiché Mobimba. Pretoria, Johannesburg, Durban, biso so ba la grand bande. Siège de nous en Cape Town. Président Bisso Laurent. Donc, Moussa Salama. Ozawat, Benga, au région de Bisso, moi, partout dans mon kit. Ozawat, Benga, au région de Bisso, et Gamba, nous faisons pour la monde. Merci. Regardez chargé à mobilisation, adhésion, adjoint. D'abord, on a soutenu, après on a fait du nom, en fait, la journaliste pour discuter du national de l'eau. Pour te amener dans le ministère, pour la petite na pour lancer message na bantu wali que non kana baona kati ya groupe na groupe ya monene groupe za action groupe ile senga kwa bengi mwana bantu tra bantu a contribuer contribution biso ya ni sens que d'abord na ya sensibiliser na kwenye ovanda ka sodi que non wana camarade wana mama mwasi mobali ndio wanasema bando bete biso ya groupe na biso grupo yose na bisomisho ya pesa kukodisha jambo za graba na donc c'est ndenge bandi kuba boni isika toza bana jugo tilba totola kenta donc yaka isana na kukodisha grupo na ikolote grupo na tejononga mutapo walika bengi kwa mwana kabana kana sengi sugali kino camarade mwenye na place à l'idée de ce col donc c'est cool là c'est le tour de la solote moi pas camarade pas les arrêter pour c'est cool que d'abord c'est déjà donc tout c'est là non on y a tout ça dans la toko le mouvement vous avez pas merci toke maboko te lelo tokende limbisa papa limbisa bakofina nga mingi nakwanga mama pesa fufu masudi aboyi rifimudabu basi amna chapo nga peka boya te na fufu te nkwa
Oh, il y a bis. Il y a pas de Bulwa, ay Congo ni wangulu. Yai ngulu. Mukiongi kela atiluku timisili. Yo ina mukiongi. Yo ina ga mukiongi ka. Obezolia nini? Muke ja misili. Bima bwana betu. Mukiongi. Bima bwana bigiongi. Mukiongi. Grabandu ne ya Mungu. Grabandu ne ya Mungu. Bandu mo ezaka. Grabandu ne ya Mungu. Où est les grabandu? Hein? Bora moza. Bon, là, verset biblique, on a zongé là, ils ont tous ancien pasteur. Il est sur le baboy. Après, si une responsabilité, vous savez la macabre. Donc, vous quittez, vous savez la guerre, à l'homolango, après ça, on n'a pas tout. Et ça, vous savez la guerre, vous avez tant les grammaires. Donc, ma responsabilité, vous avez quand même le baran. Les grammaires, nous, vous savez, mon caca, il a négat. Bana bantu tuba ya oyo ka flam kala bato nde ozomona boye na bakote kuna pe lisusu kala bato